congolais. Ingeta. Ingeta peuple congolais. Ingeta. Ingeta peuple congolais. Ingeta. Voilà, bana somi ya ekolo ya Congo, chers compatriotes, tozali na message monene ya couper Sabino. Le 4 janvier 2022, tozali na manifestation monene na Château Rouge. Ezali mokolo oyo biso ba congolais tokosa la démonstration de force en tant que peuple souverain. Le kolo bakoko na biso basala ki révolution ya kobengana le néocolonialisme les colons belges na mboka na biso Ingeta. Ingeta. Le kolo tomoni Félix Tshilombo aye kozongisela biso lisusu armée ougandaise, armée rwandaise oyo bazaki koboma peuple na biso. Le 4 janvier biso nyonso tokozala mokolo wana pona ete toyebana ko marquer la révolution congolaise afin que to rendre na bato wana Ingeta. Ingeta. Yango wana tobengi biso, tobengisa biso nyonso papa, maman, ndeko mwasi, ndeko mobali, tokutana biso nyonso le 4 janvier à partir ya 12h na Château Rouge pour na to mettre fin na situation oyo ezali koleka na mboka na biso na projet ya balkanisation na occupation toute rwandaise na projet ya extermination. Ingeta peuple congolais. Ingeta. Ingeta peuple congolais. Ingeta. Topesi maloba epa ya peuple congolais toza litombi ya koloba te tomitala tomiyeba nzela nini tomiyeba nzela nini yango tozokendele tomiyeba mpe mabele ya kongo eza kokende alors tosengi na bino le 4 oyo janvier biso toza na Château Rouge po eza date moko historique ya mboka na biso bakoko na biso batelemaki tozobanda préparation toujours mpona komobilize bato mpona ke Congo bana ba peuple Congo bayeba ke il y a quelque chose ezopase ya mabe na mboka na biso Congo. Alors à partir le 4 na 12h ti 19h tokozala na kate na Château Rouge boninga te tokotelema kaka mpo na Congo tozokundela mpo na biso te tozokunda mpo na fitir Congo mpo na fitir ya bana na biso mpo na fitir ya bakoko na biso mais boyebaka te mboka na biso eza ya kokende soko bino bofai na bandako na bino bokanisi ke Congo ekozala libere na ndako bampangi azoloba na bino toza na situation mabe batondo Ingeta. batondo Ingeta. batondo Ingeta. Ingeta ba Congolais. Ingeta. Ingeta ba Mbuta. Ingeta. Très chers compatriotes, rendez-vous est à ce moko. Le 4 janvier Oyo, le 4 janvier 2022. Donc 2022, tout ce qu'on inscrit yango na année à action Oyo ya ba résistant combattant. Donc à partir il y a les 4. Comme les 4 les alliés dates moko significatif pour le peuple congolais pour la résistance. Il y a ba Congolais Oyo ba koko na biso ba papa na biso ba telemaki contre l'instabilité, il y a la néocolon. Donc il y a un autre na bino le 4 Oyo, le 4 janvier 2022, tous à la biso nyos. Tshilombo asi ateki mboka. Abengi seli biso armée ougandaise, armée rwandaise, bati bakoti. Donc dans minute le Congo nous avons perdu notre souveraineté. Et pour nous récupérer souveraineté wana, ndenge Papa Ngwanda expliqua qu'il faut qu'on plaque Tshilombo au sol parce que Tshilombo c'est un enfant qui a déjà vendu le pays. Et pour récupérer Mboka na biso, il faut biso nyoso ba Congolais main dans la main. Muluba, Mungala, Mouchouaïli, Mukongo, to Simba na 90 millions de Congolais, to Bundisa occupation, nenge Laurent Désiré Kabila Loba qui était le peuple, vous devez vous constituer en résistance. Donc peuple congolais, to Telema poto sauver Mboka na biso. Peuple d'Israël, Nzambe alaka ki bango mabele. Mais biso tozali na mabele na biso to bengi mama Congo. Biso nyoso to telema to simba na poto batela mabele na biso intégrité territoriale. Ingeta. Ingeta. Jambo watoto wa Congo, hii message tukuna rassemble mwenu bukuye sana le 4 janvier 2022 tukutane pale Château Rouge. Hii manifestation sio manifestation ya fete ya mtoto alizaliwa, mtu alipata diplome. Hii manifestation ni manifestation ya nchi zetu. Le 4 janvier iko siku ya historiki yetu, siku wakambo walifukuza wale wazee walitokea Belgique. Sasa tukutane pale tuanje action yetu njo kombanili ya nchi. Mwenyewe bunajua kwebu pale Goma, Uvira, Bukavu, Goma. Unaona gisi bapolisi Uganda balingia katika nchi njoo ya kudirije sisi. Sasa sisi hapa tunakombana njoo ya ile mambo. Na mwe bushikale nyumbani bukuye sana, tuonane sisi yote pamoja tukombanilie hii vita. Hii vita ilianza sio leo, ni vita ya zamani.
kama sauti ya rais Laurent Désiré Kabila ariacha, la guerre ça sera longue et populaire. Ndio tu on a rassemblé ule yote anajua eko Kongomani akuye tonane pale tukumbane invita mpaka invita tunaweza ingeta